yaya pardon peut-être que mindelo tala ndenge mo bakende ko tumba babo kili mo na biso moko mutu moindo maya moto na ebite so bolandi yango koko moko mundele kaka bango na Canada bongo na Canada moindo maya moto yaya peut-être yo pe misusu tubaki na ope ni konga te peut-être ça mondele mutu achubi mo na biso ni konga pardon na bolingwa nzambe ya Cédric kende komi kosola na ambassade na bino kende ya Cédric kaka ndenge yaki na ba live koyebisa biso ke tobenga mobali Alessandra totuna ye 1h45 azalaki wapi ayebi ya Cédric kende na ambassade ba congolais pardon c'est mieux tosola na mwana botia yeba yo Cédric yo soko moni yo zela okomona même pe Cédric quand peut-être asimba ki pe makila te tapoter live s'il vous plaît la famille bokomona pe si ko bango bakangi mutema mutala mani ko to moni Cédric ana na besoin ko loba mama eska boketu to ke na sa pesi na makamu nyonso mama za mwana mabe Cédric kende na ambassade Cédric attendez za na ngana zali prêtre mwana mabe mindela na baboma mama eska zela na yaya mindele pe bango moko soki baboma ka déjà mais ye bakoko pakola ye ber parce que po azali mutu mwindu yango moni photo collaborer na mwana pona kotalise kiaku kiangani mwana na biso kende na ambassade ya mboka na bino eza lokoso koti na lupangu na yo ozomona alors bon namatisa nani majani na omatisa prince te mama na biso auti oloba awa amataka déjà et puis na ngomele onyako matako matako bino tero ezaki amelaki masanga jour yango amelaki masanga makambo yazo matana live ka ya mwana zo ba pia ya mwana zo ba ke tokene malembe parce que Cédric a dans tendance ya kopesa biso makampo na mama Nicole nagina bakselo komoko yebi yoka omoni eloko moko ndena landi audio ya mwana oyo ezali groupe na kati ya université mama Nicole ezali groupe ya bana na kati ya université donc groupe wana makambo wana ebandi na kati de prix ya université donc biso pe bato mangala musu ya basi pe bayebi makambo oyo baobangala bango koloba pona biso pe nyonso batangaka na kati ya université parce que koyoka mwana na maïsa lobi yango bien Cédric aza étudiant ya université oyo nani kope ya nani kope wana nde mutu aza mutu ya université te mais yo na Lowan soki Lowan Halloween oyo yoka de kombo Lowan Halloween ye avandaka ye patangaka na université wana eza groupe omoni ba prince nyonso bana kati bango tu prince pa na Canada bango tu oyo bayebi likambo bako bazana ba konti na bango bazotiaka biloko te na ba konti na bango pona bayaka kombrier mais c'est quoi ya na tous les Congolais donc mwana na bino azana kati affaire boke na situation malembe. Ça sert à rien, il y a aucun nango nzambe yemoka yebi nzambe okokufa ka. Eza lokwa toza pe na ba autorité na biso bazo yiba mbongo bazo la mukanzamba bazo la musabango. Au moins makambo déjà akoboma mutu aza na tendance à koloba même Cédric ana koyoka ye aza pe na tendance à koloba. Mais il faut aller doucement, il faut to solo la na ye ko collaborer na ye, ko talisa ye que non, toza na besoin na ye pe akufa te. En tout cas, pe toza pe na besoin pe Cédric baboma Cédric te. Pour Cédric pe ko bimisela biso makambo biso toza ko ignorer. C'est ça qui est le problème aussi. En tout cas, na ba ndeko na biso nazo senga na bino s'il vous plaît. Lokola mwana ayaki ko yebisa biso déjà moi piste wana bo accepter que Cédric a solo là mais bo brutaliser s'il vous plaît. Ça sert à rien to boloba na ye okomona zelo kokufa yo pe boy akoloba te alors mutu déjà sura linga loba c'est que to biksa bato ebele na sima ya Alessandra parce que ezali déjà raison moko même mbila ya côté wana aza motema mabe babanga peut-être papa ba Alessandra ya ba loi ni to yebite yaya Cédric na bolingwa nzambe oza mwana ya Congo RDC oza makila na biso oza makila ya ba canadien te oza mwana na bango te bakolinga yo te koleka mwana poso na bango ata otambolaka na bango ata oyebi anglais yaya Cédric pardon na bolingwa nzambe ya Cédric ke na ambassade na bino kende kosolola na ambassade na bino fandisa efungole ya vérité
po yo yebi esika corps ya mwana na biso Alessandra ezali oyebi yaya parce que même oya mwasi ya sénégalaise à lobby o biso to mona ki ndenge mama matondo azoganga to eza Alessandra te ya Cédric asa lobaki ke soki bokume lobaki de batumbi peut-être pe maman c'est meki même si batumbi Alessandra te ya Cédric kaka yo mutoko ya koyebisa biso yaya tala pasi ya kobota yaya Cédric yo za mwana mobali obotami na mama yaya peut-être na yebi te soko za pe na bandeko ya mwasi boko bisi ya Cédric ko message na yebi te Cédric peut-être aza oza na faux compte ebele MC ozolanda toko protéger yo oza makila na biso oza poso na biso kende na ambassade yaya kende kosunga mama ya ndeko no ya mwasi ya Alessandra pesa mama Alessandra ba piste soki po moni okoka Canada te ezongaka Congo ke koloba vérité onka na ya Cédric na Canada kuna pe oza na sécurité te ça eza kutu te likamu soka azokoka Canada te Cédric na mincho aza na ina sécurité soka kobanga koloba na Canada ake kolobela ta na Congo a partir ya mboka no ke kobimisa vérité esika mwana zali makambi bosalaki kende na ambassade na yo si s'agit ozonga na yo kende puna na Canada ozano na sécurité échouté parce que moi wana luwa na tata na ye baza na influence makasi mais seli libota na yo nde bakobatela yo mboka na yo yaya kende solola na ambassadeur ya mboka na bino et puis ndenge eza wana solola fungola motema mpona makila na yo et puis poso na yo ndenge biso tolobaka likambo ya mabele likambo ya bandeko na yo yaya Cédric kokisa biso ba noir sonité ya Cédric tala ba noir ba Camerounais ba Brazzaville congolais ka lokwa ndeko no moko akufi soni ya Cédric ba Brazzaville ba Camerounais ba Ivoirien ba Tchadien ba bikolo ebele partout ba telemi bazoluka Alessandra ndeko na yo yo kanisi soki ezalaki penya ya Cédric yo bomaki mundele mais ngoko mona nde mindele bangaki bazala ya Cédric na bolingo nzambe ba Congo baloba kiangani en tout cas motema oyo yokaki ya kobimisela biso c'est vérité pona Alessandra zonga lisusu yaya talaka ba live soko boni ke ba live pe bandeko na biso musu baza agité ya Cédric numéro na ngeza na okeka na YouTube obeti tozo kende wapi numéro na ngeza wana okoye na WhatsApp oyo kosolola ya Cédric bima Canada oza na sécurité lisusu kuna te bima bakoya koboma yo kende na ambassade kobatama s'il vous plaît yaya si vous posez un besoin to solo la yaya yaka to solo la calme obete la biso di solo ndenge nini bali bakanga ki mwana basinga ndenge nini ndenge yo moko lobaki batiaki ba nini ya mukongo na munoko lobaki na biso ke soki to rume ba kotumbela biso mwana est-ce que to dito yemba to ya Alessandra ba tumbi yaya to ba bomie koboma po oya ya sénégalaise alobi o ba bimisi na mai eza yete ya Cédric yaka koloba yaya Alessandra za wapi yaya yoka mto sauver communauté na yo ya Cédric na niveau soko yebite tozo ko pola biso ba congolais ozo imaginer mwana na Maïssa ye wana zongi Sénégal nano Maïssa zongi Sénégal ya Cédric punda na Congo yaya Maïssa zongi Sénégal ya Cédric na niveau tozo pola na soni yaya okoya ko mema kulusi ya pamba misuka mindele wana mutu babomeni biso mwana mais yo lokoza na kati ya mindele bakoluka bakoyisa ngo epa na yo et puis bakotika yo to bakoya koboma yo zonga mboka bakoko na yo mais yaka kosola na biso yaya s'il vous plaît yaya kosa biso boyete ko polisa biso soni boyete ba congolais na mincho bakoya kotonga biso na bikolo miso bazo ba omoni mwana bango moko congolais mutu aza na kati wana ake koboma yaya pardon azobondelo na bolingo nzambe s'il vous plaît yaya obotami na mama s'il vous plaît yaya yoka biso yoka tanga bokatela ata vidéo botindela ye soki pa azawa yaya kende kaka beta na YouTube obeti tozo kende wapi TV oromona nga te obeti mo isanza kuna oromona nga numéro eza kuna ya Cédric yaka tosolola tozo lukelo liwate toko ina yo te so pe fufu eza ya kolia toko pesa yo olie mais yaya kiangani mama iskaboke tu bakisa maloba yaya mama Nicole esolobi nyonso mpona ngai Cédric aya amibimisa soki omoni kokoka koloba mpe na kati ya Canada te mso ozobanga kuna soki nini atuka nayebi so nini camarade ni ye wana prince ye wana komela ozoyoka yo camarade na ye bayebani kende ata na Congo yaya zonga Maïssa ye wana zongi Congo
Maïssa zongi Sénégal, Maïssa zongi atanga kokoma na mboka na bango. Bongo Maïssa kobeta makambu nyonso. Parce que na quand so sazo banga na Canada kuna famille balowani soki balowani wana bakoya ko lukaye, bakoya ko bomaye ya komoni amizongeli na ena na mboka na bango. Cédric, oh wana lali wana ndeko na yo. Ndeko na yo. Toyo katake no mutu mwindu moko azalaki wana azalaki ekolo mususu me ya koyoka penza keno ya biso na biso penza RDC papa Sony yako bimisa pardon Sony kobomba te